Mbote bandeko tozali awa na studio ya Chemin TV na Londres na tindeli audience ya Chemin TV ba oyo nyonso bakolanda biso na ba différents système ya télévision ezala na télévision ezala na ba réseaux sociaux ezala na YouTube dont on salue bino depuis na studio awa na Londres. Kombo na ngai Ntoma Eugène Kanda Ekombolo. Nakoloba boye. Je suis Penazali très fier ya co-utiliser médias comme moyen ya communication massive oyo epesami pe esalemi na bomoi na biso na siècle oyo to na âge oyo po na kopanza sango ya évangile ya Yesu Kristo na communauté na ngai na mokili mobimba. Média ezali supposé ezala lokola ba garde ya mir ya communauté pe na société ezala te oyo tobengi ba fake news ba nouveau ba information fabriquée te kasi ezala ba information moko réelle po ete société ezala éduquée, informée, équipée po te na nzela na yango bato bakoma vraiment transformé. Et na pokwa na lelo nazali ko saluer bato nyonso bakolanda biso. Tozali na ba communiquer on dirait moko. Tozalaka awa na Angleterre, tozalaka na mama na biso oyo tobengi mama Luta autaki kokufela mama na ye na mboka na biso na Congo pe na capitale ya Kinshasa. Mama na kombo ya Marie Tombo oyo bavandi bongo na numéro 45 na Mokoso na commune ya Bumbu. Pe ezali na oyo moto azali ko s'en charger po ete oyo ezali koleka kuna lokola matanga kombo na ye Myriam, numéro ya telefone na ye 00 243 81 94 058 06. Kasi awa na Londres tozali bongo na papa na biso oyo tobengi papa Mapasa, papa Willy et mama. Numéro ya telefone na ye bokoki kobenga ye na 0740 494 715. Donc to assister famille oyo na moment oyo zali très difficile. Mama Nabiso Luta, mama Mapasa, ba condoléances, pe toyebi ete moment oyo ezali moment moko très difficile na vie mamo ya boti mwana et puis mama tiki biso ezali pasi mais nyonso totika kaka na maboko na Nzambe ozali kati na pensée na biso ozali pe na kati ya ba prière na biso d'ailleurs ozalaka pe moko ya batu oyo ba contribuaka pour na existence pe fonctionnement ya ministère oyo donc tozali ensemble na moment oyo difficile et puis to saluer pe lisusu notre jeune frère oyo azali évangéliste monene na kati na mboka na Lubumbashi oyo tobengi na kombo ya évangéliste Francis Kombe et Maman Jolie Kombe
na Kamalondo centre foyer dans l'enceinte école Buni na Lubumbashi. Numéro ya téléphone na bango ezali 081 68 00080. Oyo so alingi kokende congé na Lubumbashi kozala bien ata visite ya pamba kokende kopesa jeune couple oyo bazali passionné bazali na esengo ya koteya koyamba oyo nyonso akokende kozala na pembeni na bango ata na mbote. Biso awa na Londres tozali bongo une église apostolique pe tozali une église oyo tozali affilié pe tozali accrédité pe tozali une église qui est reconnue pe de temps en temps tozwaka ba encouragement na bato oyo ya mboka oyo tosanganaka lelo kutu na après-midi nazalaki na service ya prière ezalaki na Tongo na Bromley elekaki très bien en tout cas ba training intensif pona koyeba kosala mosala na Nzambe na ndenge logombami nazali lisusu kotinda mbote ya mingi na la première dame qui est mon épouse Mama Daniela Marie Brigitte Ekombolo na salue yo esika ozali pe ozali kolanda ngai na pokwa na lelo na service na intercession oyo bozali ko diriger pe nazali ko saluer lisusu mama na biso mama Bea Mazose oyo azali bongo to bengaka bino mibale ba terroriste spirituel pona ko détruire ba œuvre satanique ou diabolique. Pe na saluer l'homme de Dieu na kombo na papa Achille Esale oyo tozalaka na ye de tango nyonso awa na Londres pe na ba media bokomona ye na kanisi mokolo na vendredi. Na salue pe lisusu papa na ngai Mutombo Vanindu esika ozali. God bless you sir, we love you, we appreciate you. So lelo oyo na ba message oyo toutaki kosala depuis le mois passé ezalaki mingi sur la foi. La foi tomonaki yango ndenge tomonaki ba dimension ya foi moto oyo nyonso akoya epa na Nzambe esengeli azala na foi. Foi nde esalaka te moto azala na confidence ya makasi na nkolo Yesu Kristo parce que nkolo Yesu Kristo apesa yo na ngai ba talent atia biso makabo oyebi te moko ya ba raison oyo ekoki kozala te moto akende na enfer mingi ezali bapesaki yo talent mais yo osalelaki talent na yo te yo ozalaki kozela lobi ozalaki kozela lobi balobi procrastination yango nde salaka te moto avancé te peut-être père peut-être environnement peut-être siko vandi na bato vandi bako tiraka yo mais nkolo alobi na ngai nayebisa yo te na foi nde tokolonga bitumba toutaki komona semaine passée totalaki bongo na bato misato oyo tozwaki lokola ba case study po na kolimbola le peuple de Dieu. Tomonaki ndenge Ezekias, roi Ezekias azalaki malade bayelaki ye message ki akokufa mais ya tournaki mokongo na ye pe atalelaki Nzambe wana priaki ba prière solide intensif pe Nzambe esprit de Dieu yokaki kolela na ye et puis toyaki komona mosusu na Josué abondelaki pe astopaki moyi pote bitumba oyo ezalaki na Gabaon pote balonga yango. Toyaki komona pe lisusu histoire ya mwana mobali oyo na kombo ya Jepte bomoni ndenge circonstance ya vie oyo amenaki yango na sepelaka mingi koloba ete kobanda mokanda na Genèse te na révélation ezana moto oyo azali parfait kuna te bato wana nyonso bazalaki na ba point fort na bango
pe bazalaki na ba faiblesse na bango mais na ba faiblesse na bango tango bayaki epa na nzambe nzambe abalulaki ba faiblesse na bango pe atournaki yango na victoire soki makambo eza kotambola te zongera nzambe wana na butu na lelo message moko oyo na kolinga koloba na batu mingi lelo ekozala mingi boy papa jeune tomoni te yo teyi bato foi oteyi kaka bible oteyi ba histoire ya bato bongo yo moko mesure ya foi na yo tokoyoka yango te e mesure ya foi na yo ezali wapi po yo lobi ete nzambe apesa biso nyonso ba don ya mesure ya foi totangi yango lisusu awa na Romains chapitre 12 verset 3 elobeli biso boye les dons de soi et sa pratique balobeli biso boye par la grâce qui m'a été donnée j'ai dit à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de révertir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départi à chacun. Toye komona lisusu awate. La foi définition nango ezali nini? Foi définition nango ezali na Hébreux 11 verset 1 elobeli bisobe. Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Balobi, yango ekoki, soki o landi, o appliqué, ba principe ya foi, tu verras que eko créer yo ba idée ya malamu to ba concept pe ekomemela yo révélation à partir ya ba information oyo to koyoka na pokwa na lelo pe to sili koyoka na pokwa na lelo sikoyo na message na ngai ya lelo ezali intitulé ba périple ba étape pe ba insécurité ya bomoi na ngai mais balobi nalingaka koya na illustration oyo nayebi te nzambe avant a utiliser yo moto mobali mwasi oyo azali na pema na mokili oyo ezalaka nde boy akolekisa yo na nzela moko to na ba épreuve moko na miso na bato ekomona na lokola ezali échec na miso na bato bakoloba moto wana nini touti komona yango na bomoi na jepte tomoni te azalaki mwana na prostituée mais ye ayebaki na conscience na ye mais azalaki komona makambo ndenge bato bazalaki komona ye te mais tango problème eyaki koya nde bayaki koconsulte ye pe eyaki kosala te na nzela na consultation oyo basalaki na bomoi na ye na vi na ye bayaki kolonga bitumba pe totangi ye na bible ndenge ye moto azalaki na malédiction mais ayaki kokoma victorieux yango ete na kolance message nanga na pokwa na lelo to vivaka vie ya ba victime te to vivraka vie ya ba victime te mais to luka ndenge nini tokoki ko renverser ba épreuve mikakatano na bomoi na biso pe tokoma victorieux pe toya kotatola monene na nkolo Yesu tolobi boye ngai na vie na nga naye kosala ba étude pe ba recherche pe je dirais ceci la foi soki moto azali na foi moto azali na foi azalaka na vie ya passivité te azalaka passive te na etamboli na ye mais la foi ezalaka très agressive pe esengaka maloba na nzambe lokola yango nde ekoma lokola mondoki na yo ekoma lokola masasi na yo
oyo ekokweisa ba forteresse démoniaque oyo nyonso ezali na nzela na yo. La vie ezali individuelle. Bomoi oyo ngai nazalaki ko vivre na musuni. To vivre ka na musuni biso nyonso. Meto yoka awa ko vivre na foi oyo epesami ngai na nzela na mwana na nzambe na kombo na Yesu Kristo. Référence yango oyo. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au nom, la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Omoni makambo ya foi yango oyo. Ngai kombo na ngai Papa Eugène. Nabotamaki na mboka ya République démocratique du Congo. Nalobaka yango na ba message na ngai butu na moi ete. Personnellement, ngai na kanaka jamais koya na mokili oyo. Pe na desidaki teke na kei na mokili. Ndenge toyaka na mokili awa, pe ndenge tobimaka na mokili oyo, biso nyonso oyo tozali plus presque 8 milliards ya population. Depuis création ya Adam na Eve te lelo oyo, tokomi toloba na 21e siècle. Ezali na moto moko te na mokili oyo ayaki na mokili adesidaki aya ye moko te. Ngai na koloba lelo mingi ba histoire ya bomoi na ngai. Nabotamaka na mboka moko na République démocratique du Congo, na Inongo, na Lac Mai Ndombe. Papa oyo abotaka ngai azali ekonda ya tribu ya ba ekonda. Mama oyo pe aboti ngai bazali na bomoi te, bango nyonso bazalaki na tribu ya ba ekonda. Ndenge bakutanaki personnellement nayebi yango te. Ezali kaka te bato bakutani ndenge toutayi koloba semaine passée mwasi na mobali bakutani tango mususu basakanaki kaka balobi tozwa plaisir ya chair ya musuni. Mena chair na makanisi oyo ezalaki na bango, Nzambe pe azalaki pe na oyo ye makanisi. Amoni alobi ete bino bozokende sakana, me ngai naza na bitu mususu na kosakana na bino. Na ko reproduire bino moitié na mwasi, moitié pe na mobali. Sikoyo oyo babotaki nga, boti oyo babotaki nga, babalanaki te, babalanaka pe te. Naina mokili oyo toyoka awa na muzindo lisusu avant to prolonger na message na contenu ya message oyo kozala na pokwa na lelo. Na mokanda na Esaïe chapitre 46 verset 9 à 10 elobeli bisubwe. Souvenez-vous de ces choses qui s'est passées dans les temps anciens, car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. Alors, j'annonce dès le commencement de ce qui doit arriver. Et longtemps d'avance, ce qui n'est pas encore accompli, j'ai dit, mes arrêts
resteront et j'exécuterai toute ma volonté. Balobeli biso lisusu awa na Ésaïe 43 verset 19. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Je salue Chemin TV pour na Evre Nabino. Je salue tout le monde oyo bazali na ba créa plateforme oyo ba créa makambo oyo to vandi to ye ko panza maloba na nzambe na butu na lelo. Donc omoni awa ete omoni tango moto azali kokanisa nzambe alobela biso très clairement te ye akanisaka lokola biso te banzela na ye ezali lokola ya biso bato na mokili te toye komona te ngai na ye kobotama na mokili oyo na desidaki te na se retrouve na mokili oyo na botamaki na inongo na mai ndombe pe tozali ba originaire ya baikonda ezali te pote ezali juste po komiyeba esika ngai na uti sikoyo na bimaka na mokili oyo na 1960 na ye kovanda na territoire ya inongo te toye ko se déplacer na ye ko se retrouver na mboka oyo tobengi nioki mboka mabaya vers les années 60 avant tolo baba 64 ba période wana nde babotio ba soi-disant babotaki ngai na ye kovanda na nioki wana na sali école primaire na ngai na nioki wana et puis na bane wana ba parents oyo nazalaki na bango oyo azali mama biologique na ngai na papa oyo azalaki toloba papa oyo abimaki lokola papa na ngai ye akomaki commerçant na mboka na nioki akomaki commerçant na ba nioki et puis na yaki ko se retrouver vers 1969 où je pense que j'avais dans les 9 ans to vandaki na mboka moko na toloba na quartier moko babenga yango Kingabwa na yaki komona étant que jeune je ne connaissais eloko moko te namoni lokola ba parents bazaki na ba discussion et puis du coup omoni na ba âge wana oyebi eloko moko te innocence sikoyo tozalaki bongo ngai mwana na baleki misato tozalaki mibali misato mwasi moko namoni kaka lokola ba pauvre papa zoloba na mama neti ki bon ba discussion moni to comprendre eloko moko te et puis na suka nango na ye ko réaliser que mamo ya botinga ya azali te abimi akei na bana na ye mosusu misato ngai pe natikalaki na mboka ya nioki ye azalaki kosala misala na ye ya commerce et puis na remarqué que modèle ya papa oyo tozalaki na bango ebi na Afrique eloko tobengi communication na bana eza très important esengeli mwana oyo oboti papa parent moboti ezalaka bien oloba na ye makambo ya bas âge mwana ko motiver mwana ko encourager mwana eza très important biso tokola na ba génération oyo mingi tozwa chance wana te ovanda bwe parent aloba na yo makambo ya vie na yo obotamaki ndenge nini et puis tozalaki pe na communication directe ou indirecte na ba parents na biso te
donc tozalaki kaka baboti yo ofandi bon nde tolobaka peut-être mwana na ngai esili circonstance aki bomwana eyebani te naye komona te natikali na nyoki wana naye kotanga ba école primaire na ngai naye kokota biso tozalaki na ba période ezalaki ete soki bozotanga classe avant bobima na école primaire mpo bokóma na CO ezalaki kosala baexamen moko boye baexamen babengaka yango baexamen sélective tozalaki na école ya basango donc tosalaki baexamen sikoyo bazwaka toujours nini les 5 premiers oyo bakobima ya mayele batindaka bango na petit séminaire oyo des 6e à 10e bokokende na bacollège donc ngai ntango tosalaki baexamen nabimaki parmi les 10 premiers donc à la place nakende na petit séminaire oyo ezalaki na bokoro nakendeki na yango te mais toyaki kokende na oyo tobengi na collège molende ezalaki na kutu totangaki kuna ezali bato bakotanga kuna bano baza mpenza mayele soki moto esalaka te okokende kuna te bekola basango na internat en tout cas nazalaki komene vie moko très bien mais vie nange ezalaki na bavide ebele bavide lokola ya biloko nauti koloba awa communication na bato baboti yo ezali très important mama oyo abotaki ngai bazongisa ye na mboka imagine tozalaki na nyoki bazongisi ye na mboka na bavillage na bango babengaka yango bomomba ezali na kati ya territoire ya kiri kuna mama wana akendeki kuna na bana na ye ake kovanda kuna siko nga ntango nazalaki na internat na kutu wana naye komona te na période moko namoni mama ye aye azaki kokende na Kinshasa po akomaki kosala pe ya ye mwa ba commerce bakonda basalaka mi ba commerce akoteka bambisi biloko wana nde tozoloba bangando biloko wana to sikoyo soki aye na kutu wana lokola tozalaki okomona aye te na internat mona naza na classe bazotangisa biso bayebisinga balobi no mama na yo azali kuna alingi amona yo nga mpe nabimi na ye komona mama na ngai mais mama azozwa nga na maboko mais azoloba na ngai eloko moko te moi si je ne comprenais pas ben omoni te mwana esengela kola pe na émotion ya mama na ye alobelaka ye makambo je n'ai pas nakolela ata moke ndenge wana te donc nazali ka mama ye azwi nga asimbi nga na maboko azwi nga lokola bebe na ye obi bamama balingaka bana na bango ya liboso mingi mais okomona asali ba une semaine après akei Kinshasa biso mpe totikali na internat aye kozonga lisusu avant zonga na bamboka aye alekeli nga apesi nga ta mosu mbongo ta mosu mbote mamwana nakei eloko moko ya malonga mutaoloba na ngai eza te toye kokóma te peut-être naye kolongwa na internat wana ntango tosisaki baklasse ya premier CO na deuxième CO il a fallu ke nakende kose déplacer nakoma na ekolo babengaka ke nakende na cycle d'orientation po ememela nga na niveau ya eloko nini nakosala soki lelo nakomi grand garçon mais ntango nayaki mwana moke nayaki kolinga mingi bacour lokola koteka biloko koteka biloko d'ailleurs ke ntango tozalaki kozala wana soki tozwi congé na baparent nazalaki na bango babanda kopesa nga bamagasin mwana batikeli nga magasin batikeli nga biloko nateka nayaki koteka biloko toujours ezalaki kosala basurplus ebele nazalaki na badéficit ata moke te donc eza kolakisa ke nazalaki na bacapacité ya kogere biloko malamu mais ntango naye kokóma lisusu na cycle mosusu wana toye kokende na mboko babengi konkia ezali na kati na zamba ezali na en plein désert ezali okomi na nyoki okiti na Isaka
et puis okei kuna eza 22 km na kati ya nini eza entre bokoro na basemendwa basakata bayebi yango na tanga kuna tozalaki mpe na préfet kuna ezalaki baekole ya basuédois ezalaki mpe ekole ya kitoko en tout cas totangaki nango te ezalaki mingi bano baza otanga kuna mingi bayaki bano oyo bazouta na bakinshasa oyo bayaki na bafamille ya bien baparent na bango bayaki garder bana na bango bien te batanga na bacondition ya bien. Donc j'ai presque passé toute ma jeunesse ndenge wana. Mais toye kokoma na période moko nakomaka vraiment kobela makasi nakomaka kobela raison ezaki koyebana te. Mais tango moko nazalaki kovanda boye naza komona lokola pauvre père nazalaki na ye lokola alaki na mbongo na ye sa mission teke azalaki kozwa basi ebele omoni okovanda kaka boye bovandi na lopango ya kitoko batonga batia bamwinda me okomona kaka abengani mwasi oyo mwasi mosusu aye azalaki komene vie wana alingaki ambiance ya makasi alingaki makambo na kobala balabala obi bangala balingi makambo ya basi mingi. Bon wana ezalaki vie oyo moto abandaki komene ngai nazalaki na ngai kaka na baklasse naza kotanga te ndenge ye kosala te moto alobela nga vie na nga boye aza na ye te nayoyebaka na baperiode moko mona soki tovandi na le père là aotia nzembo moko boye excusez-moi encore eza makambo ya mokili to memango ndenge balobaka avant moto azwa mwinda moto nyonso alekaka na nzela na ye oyo yanga nzela nalekaki yango wana sikoyo omona moto azobeta nzembo moko boye ezalaki pauvre franco mutayemba yango likambo ya libala hoye soki oboti mwana ya mbanda bokola malembe bazwa ya mbanda na yo tika pembeni bokola mwana oyo donc namonaka moto ayemba nzembo na moi je ne comprenais pas. Bon omoni la vie soki baexplike yo condition ya kobotama na yo te ekobima ondireke nga na desidaki naya na mokili mais moi na desidaki naya na mokili o te eyosala te makambo ya bapeshe baparent basalaki bambeba na bango basali moto moko akoyo tombe victime. Donc j'étais un peu comme ça mais nazalaki lokola motu moko soki bayebisaki nga fine soki bayebisanga te mawa tro et puis bomoni mpe biso na baekonda biloko moko neti bankeka ezalaka eza lokola banini bamibeko ya baterritoire ya baparent na biso esika bauti mingi babotama na bavillage babotama na bamboka bayebi makambo babengaka ya les esprits territorial très bien eza na Esaïe 19 bokomona yango soki otangi kuna okomona makambo ya les esprits territorial. Donc bayebi ete mibeko ezali entre toloba ndenge tovandi awa na Watamsto eza na bato mosusu bavandi na Akne kuna. Donc bato bavandi kuna bayebi qu'est-ce qui se passe ici donc bazana mibeko na bango oyo toloba mibeko ya bakoko sikoyo ngape na fandi après eye kosala te lokola nakomaki kobela mingi na bavia bainternat ekomaki su malamu te mais maladi yango ezalaki koyebana te donc bamaladi moko ezalaki toloba mutu pasi boye omona lere moko bayi kozwa nga lere moko naza kose rappele un jour baparent oyo azalaki père na nga atozalaki kokola na ye azalaki te sikoyo oyo mwasi oyo ayaki kozwa aye komema ngai epai ya bato babengaka nini banganga kisi witch doctor tokenda kuna tango tokei tokoti na ndako bon omoni ke ngai oza mwana oza innocent bamemi yo okozala na choix te okotuna pete tokomi kuna bayiko namoni mutu wana bandi koloba makambo moko boye tant que jeune na komaki presque na toloba entre 17 et 16 ans 17 ans na âge wana ndeye kosala te moto wana alobi makambo moko te namoni abendi biloko moko na mutu na nga ebimi lokola neti biloko neti lapin moni lapin
tolo ba mukila la pe bimi na mutu na nge bimi abimi si yango namona pe lero moko asimbinga ba koto ya motema namona ba bimi si on dirait ba flèche et bimi oh nga siko nazo comprendre te mais mama wana tozaki na ya bandi ko lela lobi mwana bani ba bomayeka boye asali nini bon omoni makambo ya mokili eza pasi lero moko pona ko comprendre yango monite nakolaka nayebaka difficulté te nakolaka nayebaka pasi ya vite nakolaka na bomoi na nga eloko ezangisa ngai mingi c'est la communication de me connaître ke ngai nazali nani nabotamaki na ba condition nini pe ezalaki ndenge nini histoire ya bomoi na ngai toye kokoma wana tendenge eye kosala te vers 1978 il a fallu sikoyo nazonga sikoyo na Kinshasa parce que ba parents ba vie bazaki ba commerçant ba ibanaki na région ya to bengango sous région ya Mai-Ndombe bazalaki bato ba ibanaki kuna makasi donc na ye kozonga na Kinshasa kokoma na komi na Kinshasa na ye kovanda na continuer ba étude na ngai et puis tant on continue ba étude na ngai na ye komona un jour un phénomène qui était bizarre eza boy navandi boye bayebisinga balobi batu baye na lopango ya biso tozalaki na Rwakading tomonika batu bakoti baye siko kotuna makambo ni bazotuna il y avait une jeune fille azalaki mokolo par rapport na nga na ba âge wana aki na ba 40 aki na 27 ans baye ko discuter bayeba papa ya mwana oyo nani donc papa na ye aye kobima siko famille mususu bauti côté mususu famille mususu bauti pe côté mususu baye siko yo ko discuter makambo bazolo balobi omoni biso ba ekonda mingi balobaka mingi na lokonda balobaka mingi lingala te baloba na lokonda so ba o discuter ba makambo ba famille ba débat ba osalango baloba toujours muno kona biso tant que bana mike oyoka ndambo mais ndambo mususu ekoleka yoka na ni na matoi et puis likambo wana ekoleka et puis na moment moko ekofanda te un jour na 1980 na vandaki boye ba encore ba parents lokwa babandaki ko voyager mingi na intérieur ba zalaki libanda na eko mvanda mukomusuto vandi ngai na notre tante avandaki wana tata mwasi azaki koteka banguba na ye afandi et puis mbala moko namonika ba yo ebisanga ono bima libanda banoko na yo balingi bamona yo ngana bi OK nabimi na ngapi na libanda na yo mona mutu moko bien habillé là bien binga ba vie na biso ba ki batambongo biso mesako mona batambongo ndenge na ndenge tango toki baramke siko na monika balobi ote banoko na yo ngana ke na fandi ba ki abango mibale ba fandi ngana fandi na kiti côté mususu bango pe batelemi bazolo baka munoko moko be balobi ngana après l'air moko na mona kaka bon ekoki ozonga ngape na zongi namona yango étrange ngabi banoko ngabi me mama oyo ya ngai tango azalaki atangelanga banoko oyo te atangelanga bakombo te nazako ka bakombo moko bo moni soko za na mamo ya yo abando tangelo ta musu mutu boye yo pe moyo tuna mama eloko moko te sikoyo eko salate vers 1980 étant que jeune j'avais na komaki na ba 20 ans toye kobima Congo Kinshasa toye koya poto tango toye koya poto toye Belgique et puis tovandi na Belgique puis toye okende Paris. J'ai mené une vie très un peu compliquée, un peu bizarre. Donc naturellement naza mutu moko nalobaka penza naki koloba mingi te nazalaki ko bégeye baloba nanga tango naki mwana muke nazalaki bano bazalaka ke oyebi ke nature humaine ya mutu eza na verset biblique moko awa
na olingana lobango ezali na Proverbe 14 verset 10 ezolobela biso boye. Le cœur connaît ses propres chagrins et un étranger ne saurait partager sa joie. Balo banga na ki ko zabo so na lali na ki ko telema bano balo baga na butu na ki soki na telemi na ko loba makambo na lobeza ki ko yoka na te. Bon omoni secret mususu ezali mama tango amemaka zemi ya mwana mama akomunikaka na mwana oyo aza na libumu eza mystère. Et puis ndenge tozalaka na mokili awa obike bavoix ya bamama oyo baboti biso toyokaka yango clair ke bavoix ya bapapa na biso. C'est un mystère. Soki botangi même na Bible ezali tango Elizabeth na Yesu bazalaki na mama Marie baki na bazemi mama Elizabeth abandaka koloba na mwana azalaki koyoka makambo mama azalaki koloba na ye. C'est un mystère. Ekozala sujet ya baenseignement na bamikolo ekoya. Bon azalaki mingi mutu moko azalaki kozala ndenge wana. Siko tango nakomi tokomi na Paris un jour premier Noël na biso tolobi te tokei na mboko ya Liège. Na Liège tokomi kuna na Liège sikoyo elobi ete tosimba autoroute po tokende na mboka moko na Charleroi. Tokota na pont ya station essence. Tokoti na kati ya station ya essence tokozwa essence. Oyebe te tolaki na Dakar. Car ya liboso e bimaki na station essence. Biso tolaki car ya mibale. Tango to bimaki oyebe ete eloko nalobaka te soki yo touti koyoka awa Nzambe à établir des choses que tu vas voir, que tu vas expérimenter. Yango nde kosenga soki yo ozali na discernement te o comprendre eloko moko te. Yango moni bato ebele bakufaka mingi avant leur âge manque ya discernement. Discernement soki ezali te, discernement ezali lokola moto moko osololaka yo moko na kati ya ki bomoto na parce que dans l'homme aza esprit pe toza na âme. Âme na biso ezali na centre ya ba pensée na biso. Place oyo ezalaka ete yo olinga Nzambe to yo linga Nzambe te. Ezali na âme na biso. Âme wana yango yoka te diable ayaka kwa attaquer moto na âme ya moto pensée ba émotion ya moto tolobi conscience ya moto yango nde ekendeke na enfer. Conscience ya moto yango ekendeke na enfer. Omoni sikoyo tango tokomi na instance wana bato tozalaki na bango bamoni balobi ete bato penza bakufi. Donc na seconde ya on alobaka foi ezalaka nini Nzambe bino boko mona makambo na dans le naturel yazo mona makambo dans le spirituel na dimension mosusu asalaka nini a suspendre temps po te batu bamoni ke biso to kufi to donc voiture fini biso soki pe tozalaki bato destin ezalaki te donc aussi to lekambe babeta ta masolo na biso te. Omoni ya liboso tango toeko baeko mona eloko wana toyambani balobi te bino bozana vi molai. Omoni bandeko tango na ekoya na poto tozaki bana mike penza tozaki ba jeune 20 ans na omona bana 20 ans lelo ba okola na ba parents na ba biso tokola biso moko tozaki na biso ka biso moko sikoyo eloko oyo penza eyaki ko affecter bomoi na ngai mingi tango naki na Congo nambelaka masanga te nazalaka moto moko toke na biso ba show ba musique ka lokwa ba jeune nyonso mais naki na mobulu to nde bato bazalaki na bima na basi boye nazwaka mwasi kuna na ka mutaba tapage te na ka calme. Pourquoi?
peut-être et ya no ezoloba te le cœur mais peut-être ezalaki koconnaître bachagrin oyo ezalaki na kati na bomoi na nga et un étranger ne saurait partager sa joie. Donc j'étais entre le quoi mutumoko souci. Donc qu'est-ce que c'est? Donc au moni ozo tambola na qu'est-ce que c'est? Au moni batu musu bazalaka ozano malamu yo zo kanisa kake naza malamu te. Donc moi je vivais comme ça. Et dako sala ndenge wana sikoyo tango tokomi na poto na Paris vie dakika masanga miziki masanga na ndenge mabete mais omoni ezako sala nini komela na période na biso on était des jeunes tango tokaka ba jeune yango mutu ezaki kozwa biso tolo ba vie ya loyenge to vivaka yango omoni tango to ve pe na ki pe elenge na ko lata pe bien na ko lata pe na ko somba bilamba na nga oyo là qu'il faut lata kitoko il faut zala bien na moto personnellement je vis beaucoup de choses oyo ezali na ndenge ya mokili mais depuis ndenge na fandi na bomoi nanga na kento yebaka na bisu makambo nzambe te tozaka na bisu ka ba église catholique nazalaka ko servir ba messe lokwa ba acolyte tozalaki na baninga mingi tozalaki na bango tokola na bango mais oyo mona ke tango na ye koya sikoyo na poto vie komaki kaka ambiance makambo na nzambe yaki kosala na période moko yai une femme qui est venue du Congo ayaki na mama moko boazaki populaire na France na baer wana mama na azote ya bisu to mona ngoto bia ya yo sala nini toza mona oka ndengwana oh c'était la réalité ya vie oyo ngai personnellement na vivaki na vanda na France na France de na vanda wana te na bima na France pe na kie na Suisse na kie vanda pe kuna to vandi kuna vina ngai ezalaki kaka masanga loyenge parce que on était des jeunes tango ozali mwana moke linga o jouir na bo jeunesse na yo po tango kokola vie na yo peut-être ko changer okozala na ba histoire belé ya ndenge ya kolobela bato po ete bato bayeba expérience na yo soki otuni ngai yo na kimokolo eloko nini olingi kosala jamais likambo ya kote ya bato na vie nanga ezalaki ata na mutu te mais nazali koyeba te tango nazalaki na nyoki nazalaki okende pa basango nazalaki okende otuna bango baquestion lokola boye est-ce que nzambe azalaka balobi na nga nzambe azali nga na bibongo soki nzambe yango azali afandaka wapi sikoyo na otuna nani asala ba étoile parce que soko oza na intérieur ya Congo okomona butu ndenge mosusu okomona ba étoile on dirait ezopelisa mabele donc nazalaki kovivre bakotuna bajean na baquestion mais ntango na yo koma na poto omoni ka nde tobimaka boye tokomi kobima tokomi okende tokomi kotambola batoloba réalité ya vie ebandi koya sikoyo tozalaki na notre grande sœur tozalaki kozala na ye na otanga kombo ya mutu te me akoyeba message na bato oyo bayebi ndenge nazobeta masolo eza na bato bayebi yango bayebi te na koloba makambo ya solo tantine na biso alobi na ngai boye alobi papa alobi na ngai leki na ngai yo mokolo kokoma mokolo on dirait okozalaka na bahistoire ebele ya kolobela bato donc ezalaki mpe koloba te soki olingi oyeba mpe ministère mosala nzambe soki réellement osala yango moi je peux confirmer que bamama ndenge babotaka bana bayebaka vie ya bato malamu bamama ndenge bakolisaka bana bayebaka te mwana oyo azali boye faiblesse na ye yango oyo donc bamama bazalaka na oyo tobengi sixième sens oyo tobengi yango intuition ezali lokola nini moto amoni yo akoloba na yo likambo moko boye yo lobi me yo likambo oyo omoni yango oyebi yango wapi
eza na mokolo moko awa na Londres tant tosi tovandi tosi tokoli sorry mama moko tozalaki na fete ya mwana sikoyo mama wana alingaki kozonga na ndako epa na ye mama mwasi na ngai ayebisi mama na lobi non lokolo ozokende direction boye kende okota na voiture ya moto wana po soko okoti na voiture na ye bakotika yo place ozokende mwasi wana alobi boye nga mpe nazalaki wana alobi boye mwasi oyo nalingaka ye te mais biso na baeko na bainformation toza nango toyebi te mwasi wana azalaki kobima na mobali oyo ya ye mais omoni kaka basi nde bazalaka bayebaka makambo ebele totalaki kaka nga na mama tobi ah mais moto oyo aza ndenge yango moni intuition eza mingi visible tangible mingi na bamama yango moni bamama ntango babotaka bato bayebaka makambo ebele sikoyo ntango mpe naye kosala badeplacement nabimi sikoyo na mboka na Suisse kaka vi ya masanga kaka vi ya loyenge mais naye kobima na Suisse naye kokota na Angleterre awa nakoti na Angleterre awa na 1986 eloko ebandaki kotungisa bomoi na nga ezalaki kaka masanga elaki nango eloko mosusu te je me rappelle que leto fandi awa ba église ya liboso ya réveil ye kosalema awa esalamaka na bakote ya Kilburn kuna na papa na biso ke tolingaka mingi papa Tito ezalaki na hotel ezalaki na ba chambre moko notre frère Kojo azalaki kovanda wana tozokende kuna tobi oh makambo nini oyo bato baye na ngwao makambo nini tokende kuna tomela na biso masanga tokolangwa omoni vi ya moto na Nzambe abako distingue yo et puis tant on a komi na Londres awa naye kovanda na ba période moko na bandaki kokende na mboka moko eza babenga yango Wycliffe Center place batindaka ba missionnaire place bakoma ba Bible oyo tokotanga nyonso awa bakoma yango eza pas loin ya Oxford bato tovandaki na bango mpe na Londres na période wana bayebi yango bien na bandaki kokende kuna toujours na quit bato bazomona ngai bi mais yango yoza na problème ngai bi nazo comprendre te parce que nakolaka na ndako oyo pauvre papa tozalaka na ye azalaki kolinga komela masanga mingi azalaki kolinga kobeta miziki mingi azalaki kolinga basi ebele mais moi je n'avais pas cette nature là ya kolingaka basheri boye nazalaka na nature wana te nayebi te soki ezali clé yango baloba le cœur connaît ses propres chagrins et un étranger ne saurait partager sa joie. Bomoni place lisolo na ngai siko soko tuninga ke olobi te muto ya kote ya bato qui va croire personne. Bomoni teye ko salate tango na eko koma na eko koma na zalaka kovanda liboso na sud-ouest ya Londres. Toye ko se déplacer awa na ba 90 ou 91 boy. Toye ko koma awa na Londres, awa na East Londres awa. L'air wana ambiance odaki nango banganda, ko kende banganda na bandako. To kende banganda na bandako. To kende banganda na bandako. Mais oyebi ete bato eloko batako reprocher nga balobi me yo ozalaki na olingi komela masanga boye pona nini parce que j'étais un homme oyo nazaki koloba mingi te nazaki un homme réservé ba musu ba bengango moto moko aza timide je n'étais pas timide mais sauf que soki na meli masanga on dirait masque wana oyo na kolobelo makambo moko oyo on dirait que soki naza juste na kolobela ote donc na kilo kwa na double face na kolobela makambo moko ya ndenge e banda pe na ba France j'étais comme ça soki na bana meli masanga yo yé pembe nanga vraiment okozwa gazement moko ya ko sakante na koloba no mabete na bano vérité omoni tango toye awa pe ndenge moko omoni e ko salate
masanga 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 bêtise nini oyo nga na courir te na masanga omoni natambola na bato moko bazaki mpe baméchant mingi mais namonaka eza faute na bango te eza faute ya bojeunesse bojeunesse eza na makambo ebele yango nde omoni ete oyo ezalaki lokola première partie ya bapériple na ngai nde tobenga yango majane et puis étape ya bomoi na ngai yango tobengi yango steps omoni étape oyo nazalaki kotambola ezalaki ndambo ye mpe botala niveau ya insécurité oyo ezalaki na bomoi na ngai yango omoni ete message oyo nalobi lelo ezali première partie je pense tokosala yango tous les mois ya mai oyo te ndenge ekende kosuka et puis na saluer le peuple de Dieu homme de Dieu nyonso na saluer femme de Dieu notre maman Nicole Mahana saluer yo pe na pumpon et pa bozali na pesi bino mbote pe toyeba eloko moko boye tosanganaka na ministère ya New Concept tous les dimanches de 13h à 15h. Pe mercredi tozalaka na prière ya intercession de 19h à 21h. Tous les derniers vendredis à moi, to salaka ba veille de prière. Siko to a besoin ya ba partenaire. Toza koyoka makambo ya ebele, tokoyoka makambo ya kitoko ya ebele na ministère oyo. Bokoyoka pe Mama Brigitte pe na oya ye témoignage ekozala suka po ministère oyo tolobi bomba mabe olukaka makambo okozwa otiaka tembe okomona soki nzambe atelemisi yo moto ako resiste yo azali na ye te soki nzambe apelisi mwinda na ye na bomoi na yo ennemi akokoka yo te okokoma arme puissant pour na détruire misala na diable. Vraiment, est-ce que to saluer yo et pas yozali nkolo abatela yo nkolo azala na yo a couvrir yo ozala bien tolingi yo mingi tolingi pe bato na chemin TV mingi baolanda biso na réseaux sociaux nyonso to saluer bino na kombo na Yesu Kristo mokonzi tokomi bongo semaine prochaine na même heure God bless us na makila na Yesu Kristo ya sopaki na ekulusu ya plus de 2000 ans molimo santo azala conseiller na biso nzambe na Abraham nzambe na Isaac pe nzambe na Jacobo tata na nkolo na biso Yesu Kristo oya sala likolo ya sala bato na mokili oya yebi via moto moko na kati na mokili oyo na kombo na Yesu Kristo tika ete molimo mosantu ekende na nzela ya bamedia na mopepe elobela motu moko eveye conscience ya moto moko amiyeba ndenge nga pe nazalaki moto na miyebaki te tosuki awa ndenge nakomaki na Londres prochainement tokolimbola te ndenge nayaki kokoma te nayeba nzambe pe nakoma kolobela le peuple de Dieu message ya nzambe oyo ezali esprit ya réconciliation pe kolakisa moto moko mwinda na solo qui est Yesu Kristo. Glory be to God. Amen and amen. Goodbye.